La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana qui bana de partout. Tout le monde faut s'abonner massivement à la chaîne des Zama Kambo TV, des Zama Kambo TV, des Zama Kambo TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otale lingi zala yango. Ba nous a kitoko awa to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Tout social donc faut s'abonner massivement. Et ça la bien quoi. Frédéric Lendoé. Azata Nasira Sakovibrete. Ah oui, bonjour et bonsoir à vous très chers amis internautes. Je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est votre humble serviteur merveille Kwedituka maestro de la presse congolaise. Natala Nensengo ya osimba micro boy na yebi non boza nazali boso ya ba na kuna bino na boso ya ba TV na bino. Nazali bosso ya ba ordinateur, pourquoi pas ba téléphone na bino, hein, bino ba na poto. Là je vois déjà la présence, je salue la présence de Lena la Zaïroise, balobi Lena la Zaïroise, petite air propre, balobi Lena la Zaïroise, moi en poto ya tongo, yo yebi poto. Yebi poto. Et pourquoi pas Marie Gorette, balobi Marie Gorette, babik salutation à Jésus Kadio dia balobi Jésus Kadio dia moi en poto à tongo. Et pourquoi pas Dorcas Omari babig salutation na yo, ba gros bisous na yo, ba gros bisous. Pourquoi pas Déborah Ngoudou, le vieux Eric le destin balobi chef d'état-major Papi Kawaya, chef d'état-major Papi Kawaya balobi combattant. Chef d'état-major Papi Kawaya bakombata. Na salle émission spécialement pour Nabino. Et le manque boza ko ignorer. Et c'est pourquoi nalingito solonga Nabino toyeba na pina toyeba nini to kokyo sala. Na lala ki na ngalali babenginga befisinga maestro yo lo ba ebele. Bakombata o lobela bango lote. Ah, le 8 mars, le 8 février, Bakalatawa. Fali Fabeta. Le 28, plutôt merci à réalisateur Nanga de Pro. Le 28, Yangoya Fali Fabeta. Bakombata au juste Bolingi Nini. Bakombata Bolingi Nini Pena. Bakombata Bolingi Nini. Parce que Banda 11 ans sur ces 10 ans. Ba musicien na biso ba beti musique te eloko échanger nango te eloko échanger te bobo ba beta musique pendant 10 ans eloko échanger te tout sur la nan ba combattre fali ko beta musique fali ka te ba musicien surtout là quand le babongo na monde déjà Papa formidable, oui, Ranson, le roi de la forêt, Nyama Makanda. Tout le monde a déjà Fabregas Maestro, la musique à Congo. Tout le monde a déjà tout le monde a fait Gola, Chitan Gola. Tout le monde a déjà Papa Chéri Jibem Piana, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Tout le monde a Ibrator Piana. Aussi, il y a Loyembo. Tout le monde a déjà Bina Filé. Tout le monde a Mignon Abraham. Tout le monde a de plus Pomba Nuance. Bazébélé. Waniza kop na bango. Waniza kop na bango. Elle wanga merveille Kwedituka lisango. Tijiboye et elle kop na ngai. Koteli maliboso boy koloba. Koloba po na ngeza kop na bango koyembiza kop na bango. Ba kombata to yebi déjà que non ba kombata tinde bozawana. Eza nango shida na bino. Ya nango shida na bino ba pe bino mbongo mwamboy. Po botele meloko wana. Mais non. Bakombata botika fali abeta musique. Botika fali abeta musique. Ba passe mususu pe bolo ba keno ba passe na Congo banini. Yango te ko boya fali abeta musique na inde et si ça passe à Congo te. Biso tona bande ko na biso mususu ba musicien wana na mona que grâce à les arbos. Bande ko na biso ba musicien. Mais depuis bazela kino ba ke beta concert moi na diaspora que non tant zonga boy moi eloko pas bien. Siko ba ke nango wapi misala na bango donc misala na bango isinga bongo elle wa meniser sans
sans nini babi on ici et simbaté sans marteau et simbaté sans cité simbaté et puis le roi bango faut ba voyage wana ba musique ba ko beta la musique na ba Europe wana et ça bien pour na bango afin qui ba futamaka. Mais fallait au bozolo ba fallait mais fallait à répondre na ba critères au peut-être bino bozali na pour ça fallait tout écouter la dernièrement azala qui na est azala qui na beni ok ne couper ça ba domo bona ba na beni kuna to mona kiango basaka ya loso basaka sikre banini to mona ki fallait abeti ba concert fallait wana bozolo ba et fallait yango ava beta Bercy o alobi bien que non concert o azobeta mbongo wana ko betela concert wana eza mbongo oyo. Alors, quand ça yango na nini? Alors, kikuta la batu kuna ba este na ba beni kuna pona pesa ba mbongo wana. Mbongo ako récolter na kati ya concert ou azo produire. Oyo. Ba combattant une fois bolo ba boza ba combattant bino monde boza boso ki pa peka na ba famille na bino. Boso ki pa na ba famille na bino. Bolesa Kongo mobimba te. Ba combattant boza kuna boana ba mbongo mais du moins ata misala monteza ana kineza ke no combattant mtasala ki apesi atie wana pour que nani pour que nani pour que moi na mboka a se retrouver nango. Non, vous êtes là na Europe, vous êtes na diaspora ka pona combat ka pona bino moko ka pona ba famille na bino kapo na ba famille na bino mais ezate pona mboka mobimba mais ceux qui ezate ka pona ba fali wana pe ba fali wana ayo beta concert wana biki non soit beta concert wana lobi bien que non bon on est fortuné à cause wana sa concert wana akabolango pona bata beni wana botika fali abeta concert botika fali botika ba musicien ba beta ba concert na bango bazongela misala na bango yango wana boulot na bango yango wana cop na bango tolongo la conception wana o boloba ke non tamba yaka awa balingaka basi na biso mais non ko linga basi na bino bon basi na bino pe balinga na bon pe ka batu balinga na bon pe ka batu basi na bino balinga na bon pe ka batu moi ce soit lingi na mutu ezate ke musicien ko lingi na makasi so ndengeni so aboya boy so mutu lingi ce mutu lingi oboyi et c'est ça ba musicien non jusque là raison ya ko boya musique beta na poto to mona ngo lisusuté jusque là bozala na posa au président Joseph Kabila o bobenga kanambe alongwa mwana mboka bozala na posa azwa ye wana azwa nini lisusu etikali na beni concert ya fali mtesi sa konini na beni et si sa guerre na beni. Non, mais les gens au bazar peut-être en tête il y a biloko bino boloba wana bayaka kuna pe bayaka bomona bango bobeta bango te poani bosala bango makambo te poani non boloba bango na bino pe lokola nini baya osala ta bango kuna basala discours basala ba nini ba événement kuna na poto bomona ka bango mais bolobela bango eloko te bo ba musicien baza hors politique makama politique écoute tali bango te. Ma politique est talibangoté. Bien sûr qu'ils sont les éducateurs opinion. C'est bon. Mais bah oui, Rana Bayemba UNICEF. Bayemba non à la guerre. Fallait imaginer au moment où il y a non à la guerre. Ayemba yango. Est-ce que ça pour guerre na est? Est-ce que ça pour guerre na Beni? Est-ce que ça pour guerre na Ninyo? Est-ce que ça pour guerre au Ezole na Congo? Non. Aza même pas quand on a l'inzaka muke ya babani babinga caché nini nganda ndanga soki ndanga ata caché ata signature ya guerre oza ko se produire na beni fallait azate non ata musicien mon côté mais pourquoi beaucoup kangela mon tema jusqu'à ces points donc oza le sous makambu ya otala na misute wenza susu makambu te kino bozo combattre pour na suki nini non wana komi ba combat moko personnel et komi ba combat personnel combat personnel là to éviter ce qui peut être ok nango ti wapi non moi je suis là pour dire que je suis Fally je suis pour concert de Fally pour pas ebeta je suis pour que concert ya Fally pour pas ebeta pour que efongola banzela et fongola banzela pour que ba musicien sous pe bazali ba ya ko se produire na Europe mettre Gims abeta ba concert na ye il paraît que ba c'est le ba beta ba concert na bango il paraît que ba musicien o ba koma ba tikala na diaspora kuna ba beta ba production pour ani bo intercala bango te bo empêcher bango te kaka ba o bazana biso ba ya uta ba kenda kuna mais elles là aussi sont des Congolais
Alors bon moi te non ezana moi elo mo boza moi ke tout monde moi elo mo boza derrière makambo. Wayambo tika muntu na yo lokila lokono wala bino na bino bobo mamoto mwana maya beta ado le pro ya mwana te wala bango bangoti. Hein? Je vous signale que là c'est Ado le pro qui est derrière la caméra. C'est Ado le pro qui est derrière la caméra. Je dis bien que non, si j'arrive jusqu'à ce point, il y a que ça la émission Oyo pour nous on a bu nos pardon cop il a fallu taper cop na biso parce que le ce musique quel bosso on a pe cop na ngayo quel bosso c'est pourquoi donc que tous habitués surtout oiseaux ya même plus mange tous habitués surtout ba mbis na kata mai moko parce que musala oyo ya biso to sala oyo etambola kana nous le cas actualité a fallu zali boyende c'est ça tout ça na pour ça fallu bexi et betama bolimbisa soki mabe moko basala ki bino bolimbisa bango so ba yembela ka régime eleka ki wana bolimbisa bango ba yebaka te ke no sort ezala boye yo kasi mona te basala ngo le soute awa élection to sala musicien ayembeli politicien ba bona bango po nini o ba momo eleka ki na ba yeba été peut-être mais siko ba yebi banzembo ya pe basala ka ye we ranson awa ngama makana ba okende tourna ya ba stade na nini kuna yango na yango te bosenga. Si réellement vous combattez kapena pona ba raison valable que non ezaka ke oboloba que non ba beta ka ba concert na beni ba beta ka ba concert na ba est ba sala ka ba nini ba yembela ka la paix ba sala ba yembela ba politicien non je ne sais pas ni surtout yango na ba critère na tout ba répondre na ngo ba sali yango alors finalement to kende ti wapi bande ko nanga ba combatta petit maboko likolo tolobi je suis Fally je suis Bercy a fallu abeta yango na bondeli bino abeta yango na motema mawa na motema bonzambe na motema ya kibomoto ya kibondeko ya kiba congolais et que musique ya Congo bandeko na congolais afulu kisama botika Bercy a fallu ebetama pour que fongola banzela mususu bato baye wana obaye ko sala fa nini concert wana batiki ba mabota na bango ko sunga mana bambongo ko buta kuna. C'est ça, c'est simple. Botika mwana mai abeta musique abeta pe musique yango akokoma na yeso ki ndenge ni temno bozo kanisa botika beta musique mbongo wana lobaki bien akosunga ngonde na bato. Botika beta musique ezali carrière musicale na ye botika kota point na vie ya muninga botala non bomitala na binomoko que non mitsa siko yo na place a Fally bon moi te que non ba ninga na bino misusu ko to bazala grand auto yebi ba misusu ba tiki na bango nyusu ba ya ba ndimi musique zonga na poto alors pour na nini bino boko lingate musique jusqu'alors ebetate pour ni boko linga boko telemela kaka siko bo pesa biso pe délai za wapi bon pesa ba critère faut pas répondre à nango bien ba répondre mais bolingi na bino kate finalement. Bien très chers amis internautes, c'était votre humble serviteur merveille Kouiditouka maestro de la presse congolaise surtout na banda kuto simba tout ça pour concert ya Fally Ipupa ebeta ba combattant wayambo bokechu premier tika mwana maya beta wana mutu mboka na yo abeta concert ba maître nani ba maître nani général ceux qui nani wana papi kawaya banani binono surtout wana botika Fally abeta concert na yo botika concert abeta Fally parce que le comme la dika comme la dika ya ba combattant o balingi Fally abeta to musique zonga na ka ya bino batu bolingi te Fally abeta musique zonga te siko se beaucoup tani bosani wana beaucoup bunda c'est ça beaucoup bunda donc bunda na bino kaka makile tanga nango entre bino ba congolais ce que makile bo réclamer na beni ya wana makile bo tanga ce qu'on na France bon moni te que non ka bino mo pe ba congolais boza contre bino mo ba congolais parce que congolais Fally aza congolais ya Congo awa République démocratique du Congo aza ya Brazzaville aza ya République démocratique du Congo aza ya Ivoire te Côte d'Ivoire te aza ya Angola te aza ya Guinée te aza ya Sénégal te aza ya Congo bino ba combattant o bozo boya te Fally abeta concert wana vous êtes les Congolais de la République démocratique du Congo vous n'êtes pas les Nigériens non plus les Sénégalais donc entre vous les Congolais bolimbo bomana na bino c'est ça ce qu'on perd au bino bozo senga paix yango bo créer le roi des ordres les sous non vous n'avez pas besoin de la paix
Vous ne réclamez pas la paix. Vous combattez pas pour la paix. Vous combattez pas pour la paix. Si c'était pour la paix, bon, Kimia. Alors, botika concert et beta. Oya ko linga ko ya ne concerté. Ba oya te. Mais ce moment il va te ko beta na concert na mon botika mamba ya beta concert. Botika mamba ya beta concert. Franchement, botika mamba ya beta concert. Botika fali a beta concert na ye. Fali il peut pas dire cap la merveille ngana za pour yove beta musique na yo musique. Ba beta musique na yo musique beta ma ezonga na poto fongola makambo ngo fongola banzela yango talaka yo za aigle na ibda kino utara bango na ndizu ya aigle balobi aigle sala musala na ondenge zalaka balobi sala musala na ondenge zalaka beta musique bon soko zu yango ko yokela ngo mawa TV Bercy wana sakana nango pena. Bien trop chers amis internet, je suis déjà à la fin de mon émission. C'était votre humble serviteur merveille Kwedi Tuka maestro de la presse congolaise. J'étais très heureux de vous présenter cette émission car je suis pas seul, je suis avec celui qu'on appelle Ado le pro balobi le professionnel Ado le pro nasima ya caméra yenda siraki. Je ne peux pas mettre fin sans avoir remixé Lena la Zaïroise balobi Lena la Zaïroise Yonde Makambo, Marie Gorette, Dorcas Omari, pourquoi pas celle qu'on appelle lourd la suprême maman solution, le Viendoudi, le nouveau riche, Janobamba, pomme de main, 3 fois boss, Janobamba, pomme de main, pourquoi pas, Anselo Zolo, Mike la Duchesse Balobi, le président Anselo Zolo. La big salutation à yo, balobi Abédachour, balobi le pas trop beau gosse, le docteur des ignorants, le boss Eric Mandala, pourquoi pas mère Maria Mandala, ba big salutation à bino, wanezala qui merveille Kwedi Tuka, ngala bino to monani balasima bo s'abonner na chaîne biso eza makambo TV bo commenter et ça ngai bien, balobi boyka balobi stema boyka ba big salutation na yo et pas wapi ozwami Jésus Kadiodia, ngala bino to monani susumbala sima big up.